bon naza cadette na libota ya bana 10 na botamaki lokola bana nyonso babotamaka nakolaki mais nakokola nange ezalaki moi vraiment pasi parce que ntango nabotamaki ntango nakomi na ba 6 ou bien 7 ans comme ça nayaki kobela maladi ya mpesi azwikisa papa lobi ah vraiment naokama mingi mwana no oyo akokola te mwana oyo akokola te parce que azondire mwana moko bareklame ye papa lobi na ye pourquoi abi mpona nini abi bongo parce que oza na bana ebele mais ndenge nini maladi oyo ozozwa bato mosusu ezwa kaka mwana oyo aza na vie mokuse ntango nalamuki bapesi baparent nanga toli babike asali malaria cérébrale etikaka bato na badéfaut ou bien akozwa su mayele te donc baconseille kutu baparent nanga ke batangisanga esu te mpona ozwa su mayele te donc moko baparent nanga akende kosilie bapacte na ye na misala molili nde bareklamaki ye ke afa apesa cadette na ye parent na ngai nazoba bon parce que parent na ngai avant sa mort atémoignaka biloko yango ye mosusu donc soki onde kokanisaka nakokufa avant nga nakokola te nakokufa siko mawa wana onde kosala ngai na bandeka kolela lela donc baréclamation ezali ya solo eza vrai babien aimé bandeko baolanda biso na osenga bino ke bokangama na yesu soki oyebi na yesu te ndimela yesu yaka pa ya yesu mpo moto akoki kolongola na baréclamation wana eza ka yesu travail de suite ezalaka bapoursuite ya badossier bakokoya kokuta dossier boye ata moto wana asa kufi to alongo me bango kuna misala mayeba kotikala kaka balandela bamakambo wana bon nayebi ke na deuxième monde bakolandela biso to mpe bakolandela biso mais ndenge alobaki liboso aloka toza déjà 4 na kristo yesu atako baréclamation na bango atako nyonso bango baluka kosala mpa na biso kozala susu na efe te parce que yesu asi asiko ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ngeko landaka yango ngeko tamaka yango na Vincent Makeba mbote bandeko balandi ya ciel ouvert TV bonzambe mafuta merci na pesi bana nzambe nyonso to o baza différents continents dans le monde entier na pesi bino vraiment merci oyo ba préféra ciel ouvert TV oyo balandaka ciel ouvert TV oyo ba partageaka ba émission oyo ba pesa ba vina ba on ciel ouvert TV nga vraiment moi na nzambe na pesi bino merci oyo zali ya bino simple serviteur simple moi na ya nzambe évangéliste Cédric Makela long voilà bien na pesi bino merci beaucoup ndenge bo préféra ciel ouvert TV lelo to mana émission na bino bolinga pe mingi ya les témoins parlent mingi balobaka les témoins parlent bosala rasus ba témoignage te lelo toye ko édifier ba na nzambe oyo balandaka ciel ouvert TV toye ko édifier bino vraiment bozala branché na ciel ouvert TV sans oublier na pesi les révérends patriarches l'homme paranormal Vincent Makela ba innovation oza na grâce na ye nde mutu apesi biso tant to les cas pona ko édifier ba na nzambe place azali na pesi ba mbote ba bonne guérison na ye place azali vraiment les révérends pasteur Vincent Makela l'homme paranormal nzamba pambola sans oublier Mère Bene Makela journaliste international voilà mutema ya pasteur Vincent mutema pasteur Vincent la rana pesi mbote sans oublier place pasteur Flamme Dangola et compte international pe Josué Luwanda caméraman voilà zaba tuna biso ya ciel ouvert TV merci tona émission na biso o to lingaka mingi ya les témoins parlent léo na memeli bino mutu moko munene ya mwasi musala nzambe ya mwasi mama Blandine Lukoki bon mona ye a témoigner pour l'expérience vie na ye pour bana nzambe mingi bazala édifier na opesa mbote mama Blandine mbote papa Cédric bonne santé ndenge nini vie ndenge nini makambo surtout se présenter bandeko mingi pe ba yebi ote ba yeba santé eza malamu na ngolu ya nzambe kombo na ngai Mama Blandine Lukoki naza congolaise na botami na Kinshasa
na famille moko songolo tobotami na famille ya bana 10 nga na cadette mpe na koloba mukuse pour na vie na nga yango wana. Merci beaucoup wana ezali servante Blandine Lukoki alobi ke abotami na famille oyo bana 10 yazali 10e ndenge alobi vraiment bana nzambe bozala édifier témoignage oyo eko édifier bana nzambe belé. Merci beaucoup Blandine olobi ke abotami na famille 10 ndenge nini oza boza déjà femme mariée ou bien ezali ndenge nini? Oui, merci, naza femme mariée, mère des enfants. Merci beaucoup maman Blandine Oli ko pesa biso témoignage généraux ba nzambe ba édifier et lo nini expérience ni ozo avec nzambe au passa vie na ndenge ni lelo comme servante de Dieu. Merci papa Cédric na robana bana nzambe ete nzambe vraiment aza malamu nzambe aza malamu moto moko te akoki kokokana nzambe na biso nzambe aza malamu aza tellement merveilleux ngai nazande na lobaki liboso na botami na famille ya bana 10 nga na cadette. Paix à l'âme de ma maman et paix à l'âme de mon père, au baza déjà décédé. Bape manakimia bisika bazali. Bon, naza cadette na libota ya bana 10, na botama ki logo la bana nyonso ba botamaka, na kola ki mais na kokola nange zaki moi vraiment pasi parce que tant on a botama ki tant on a commis na ba 6 ou bien 7 ans comme ça, na ki kobe la maladie en PC. Na bela maladie en PC 3 fois na vie na ngai. 3 fois. Donc na bel ma PC pendezo ka o mai pendezo tanga na nzoto ba pota ozo même ba mbeli po o se soulager ko gratter. À 6 ans. 6 ans. PC on esila ibongote na kena ngoti na ko koma na 9 ans. Tant on a koma na 9 ans vraiment e bando ko déranger ba parents na nga potala ka cadette biso to so ba parents to ebi cadette ne nini azaka on dirait nde balobaka na lingala na biso ba kinwa ke mwana nsuka liaka mingi do ba parents bazaka na affection moko makasi ba pesa pa mwana suka siko nga pe en tout cas ba parents na nga bazaki na affection na pa na ngai malheureusement nazaki kobela mingi nazaki mwana mwasi moko azaki trop maladif mais likamba okamwa nazoyeba na kimuke na nga na nazalaki bato bande ko boka maladie en PC wana pona bela ibanda ko za bato msute ba mbanda mama. Oh. Oui. Do ba arriva la maman de bande ko boka la maman maladie mais likambo comme on ande ko toza ba nebele maladie nde zoka ezoka kangai. Na yebaka mbala suka na tabake osalisa ngai bakende osalisa nga pa ya mbanda mama wana siko yaya na yenda bande ko salisa maladie wana. Bon j'espère que yepe kanda banda ko boka ngo. Po bato basala biloko wana bazala bongo ye moko ko boka po après tant bobela boye pa na ye asalisi bazala ndengo wana bato wana nazoyi ba mama na tanga osala kisi siko mutando memanga pa bando salisa ngeza ki papa mama na tanga osalisa kisi osala kisi po pesa papa ba ko space ko pakolanga na ndaku azoyi sa papa lobi vraiment na oka mingi mwana no oya kokola te mwana oya kokola te parce que azon dirait mwana moko ba réclamer ye papa lobi na pourquoi abi pona ni na bi bongo parce que ozan abane belé mais ndenge nini malade yozo zo batum sute zo kaka mwana oyo azan avi mokuse papa na ngai e bando sala ki mawa ba wana eza ba souvenir moko ngala garda na ki muke me na motema na nga na garda ba souvenir wana oui mama na zo be pinga moko esala nga mawa na bando mona ke nga na okolati selon maloba wana ko benga mama na suki guérisseur suki féticheur na ebité ndenga bande ko ebisa papa bon après tangu na eko koma moi malamu malade wana esi na âge 9 ans il fallait qu'il na déplacer maman na ngai ya mama leki na biso azaki na commune moko songolo na PCP mbote ya passant mama leki na biso ayeka kalobi na papa lobi bino bomona teke mwana azobela mingi pourquoi mwana oyo ko bela ba maladie moko ya mabe maladie ba mikolo mais mwana oyo azobela kango nga na moni na ozwa mwana oyo vraiment papa nanga aboyaki habité nga bana nanga mtabokoli bango te na kolinga te oya suka oyo okeno bokola e mama na biso ya leki alobi te bino pe bokola biso bongo ozama beni songa na zwi mwana opona bokola e to parni na to longolena na ndaku na bino peut-être loko moko e osala te e sala ya bien te merci na mama leki na ngai vraiment ezaki molimo nzambe nde etutaka e nde mama leki na ngai ko longolanga na longwe ne pas ba parents na nga na komi ko vanda pa mama leki na nga na âge 9 ans na vanda ki ukunati neko koma na âge mo boye na eko bela bon malade na bela ka ezaka pe malade moko normal te nazongi muke sima
tant qu'on a longue pas parents nanga comme qu'on fait pas maman leki ba maladi nyonso ba mpese ba nini esili oui nazongi pena mwana normal na otanga normal makamne so normal na yeko koma na 6e année primaire na yeba kam kolango nazaki bien maladie te eloko te nazaki normal parce que maman leki nanga na ndako to madai ko vanda bazaki ka to zaka de bana ba so zaka mi balengana maman leki ba ya nyonso batike bazaki ba garçon ce qu'on a bando za l'obliger so maman leki abimi akeko teka ngai il faut natika la kobongisa ka ndenge zalaka natika kobongisa na ndako après na ke classe na la muki pe bien na sali musali singale na sana tongo wana ba collègue nanga école ba yo ngai na ba kezaki na fin de l'année to sala examen à fin de l'année to ke IP classe ba kaboli so ba fait ya ba examen simbitima le na zui kaka fait nanga examen pour bando répondre na monika loko a moi vertige moko boye na kwei na bana tie mutu na babu ndenge na tseki mutu na ba wana nzoka nde na kweyaki na oyo kasiko na musika bazobelela Blandina kwei bana classe vraiment na yeko kota na koma bon c'est lorsque ba histoire oh babande ko yebisa ngai tango oyo na zonga ki na bomoto boye ba membi ngai batenga na libanda école wana basopelinga ba mai bake ko benga mama na biso aleki po abanda obokolanga abande ko teka na wenje zaki non loin école place na ndé ko tanga nde mama lekilera aye atali alobi anzambe merci na ko zonga mukesima mama leki nanga bande ko bokola ngai avant nga na sa crise wana 2 jours après alota ndoto moko aloti ndoto auti ko somba biloko na ya uteka po aya ko teka na wenje mais abosana biloko monga mike atikaki na ndako abite na zonga na ndako pona ke ozoba biloko wana pona ke otekela tanga ozonga bona bo moto boy to saki ko bokola basoso to saki ko bokola basoso e belé vraiment na lupango ce tango azozonga na ndoto wana comme quelque part amoni garçon moko boye yibi soso na biso moko munene ya mobali azotambola na ye mama moko abengi ye po asomba soso wana bayoka ina prité mama siko azotala bi oh soso na ngai mais oyo azamwa ya mobali soki na lobi ke na belela ye akokima naza makasi okanga ete nde mama abengi garçon wana alobi papa ozoteka soso oyo mobali wana bi oui mama nazoteka combien apesi mama prix mama ibisi bon ngapi na musika te naka quelque part awa mais awa na mbongo te toke na ndaku na kosomba soso opesa nga na soso wangu moi mbali pa moni cliente azui soso apesi mama azui soso na ye babandi ko le ba komika na lopangu mama ko mama abina moi mbali na abi omoni oza moyibi soso oyo aza soso na nga donc na récupérer soso na ngai wana ndoto allez moi mbali nga kibongo akimi mama pe alamuki boye ndoto nzambe oyo nini soso ntaba nini e representaka vie ya mutu mama abondeli ka alobi nzambe na ebite eza wapi mais merci parce que na récupérer loko ango ozaki ke moyinya zwaki mais na récupérer ango 2 jours après na eko sala crise wana parce que mama nanga le raye amoninga ka bongo abika nzambe merci parce que moi nanga na récupérer qui est déjà donc ina zaku na so mote keta ni na bike moi nanga okufa te nde ba ko memangai na église ba minga ndo sembe l'église moko ya KDC ba minga na église kuna ba bondeli po na ngai pasteur wana église a orienté mama lobi kende na ye na mama yemu ko kende na hôpital mususu te wana basali hôpital o ya roi Baudouin Sika aibisi oui ezakala aibisi bo mi na mama yemu lo moko ezati nde ba mek nga na mama yemu ba tenga ina salle d'urgence AP 4 na saki mikolo mwa mingi kuna nde ba minganga sikoyo na ndenge na bango eyoko bimake malaria cérébrale OK zaki malaria cérébrale te zaki loboko molili nde zaki na kati nzamba saki ngangolu na yaki kolamuka otam na lamuki ba pese ba parents nga toli ba bike asali malaria cérébrale etika batna ba défaut ou bien rosa suma yelete donc ba conseiller que ba parents nga ke batangisa nga soute pona rosa suma yelete oui pour malaria cérébrale les andé mo na méningite etika batna ba défaut ici ça batma yele donc comme na ba perte en mémoire mais nzambe merci asalanga grâce na bela malaria cérébrale wana mena na ba perte en mémoire te na tanga ki lokola mo no so tangaka naza lelo normal. Merci beaucoup. Nous on est allés les solo ya maman servante Blandine Lukoki et vraiment les bandits déjà c'est biso déjà moi passe mon thème
Maman servante, l'autre autour dans une question, pourquoi au passage vinora na bablo ka bongo, ezali kaka manda ya maman ya bino mtalana ki na masina kuna to ezala ki su elo musukuna. Bon, merci pour la motuna wana. Pour na oyo wana na saki crise ezaki mbanda mama te. Ezalaki makama molinde na lobaki liboso awa, nazaki livré to réclamer na monde molili. Donc moko ba parents nanga akende ko signer ba pacte na ye ya na misala molili nde ba réclamer ki yeke afa pesa cadet na ye, cadette na ye. Bon, parents nanga nazo ba bon parce que parents nanga avant sa mort a témoigner ka biloko ngo yimoko. Asenga ka bolimbisi nanga ti soki libota nanga ba Hollanda ba ko yeba mamna oloba eza vrai. Papa asenga ka bolimbisi asenga bolimbisi ke to limbisa ye alobaka ba mabenyo so na parcours na ye alobaka même ne loko na oloba. Donc ezaki loboko molili bato temple wana nde batu bazwa kangai. Mais hélas na ngolu ya Nzambe akende ko botola nga même na temple batu mabe wana pote ba sala ngelo côté. Oui, merci beaucoup la servante de Dieu, servante Blandé. Vraiment témoignage on zolo ba déjà et comme on peut sabiso mawa. Mais pourquoi ne lobi ozaki ko bela trop makambo ezo samela et osamela yo pourquoi yo ka ndemu tozaki maladi ba no bela ba lobi bien ki bobota ma 10. Oui. Pourquoi kaka yo nde mutu ozobela ba réclamation ya famille to yo kaka ezala rappel ya solo exista. Oui, papa ba réclamation ya famille ezali ya solo makambo ba te ya kabiso to yo kana basango eza penza ya solo ngana témoignage penza vivante ngana zaki réclamer na famille na ngai. Nazaki réclamer à partir ya maman na baki liboso bande ko salisa nga wana abande ko lobaki moi no akokola te oui. Et puis ngamo na zesu na vandi bonazo kamba na bi nga na okola te soki bato babi libota nga ba ko otuna nga zaki moi mwasi moko ya mawa makasi na zesu na vandi bona lela kaka no ba réclamation donc est-ce qu'on bande ko kanisaka na ko kufa avant nga na okola te na ko kufa parce que mawa wana onde ko sala nga na bande ka ko lela lela. Donc ba réclamation ezali ya solo eza vrai ba bien aimé bandeko ba olanda biso na osenga bino ke bo kangama na Yesu soko yebi na Yesu te ndimela Yesu yaka pa ya Yesu po muta ko longola na ba réclamation wana ezaka Yesu po Yesu a longola nga vraiment na kati ba réclamation ndele ona za na ajo na za na ngote ngande na kufa elenge penza ya muke. Mais Yesu akende ko botola nga na maboko ba réclamation wana ya famille na ngai moko nde bande ko réclamer nga bambanda mama bazoba bakisi wana fallait zo mama ezo mama te ezo batumsuti ezo baka ngai nyoso wana nini ba réclamation donc bazo réclamer ngai ke na kola te satana ayebaki ke un jour na oza mosali ya Nzambe nde balinge ko kata vi na nga na mokuse po bamona ke twalo na zala ngo ya osali ya Nzambe ko lo babona mokuse. Merci beaucoup la servante de Dieu et servante Blandé. Mais na koyo kayondo lobi ke mama na papa na bimoko ya parent na avoir kufa a s'eskizaki alobaki baramunyo sotunde olobi ki yim ta réclamer kekyo même na monde na ba on a temple so tango yo ka ki lo wala papa lobi bongo yo esala ki onde ni vis-à-vis na papa abini. Merci et ça la inga mawa mais aza parent na nga ya noko jamais ko inaye noko jamais ko inaye po ye pasala ki yango par ignorance mutando luka liwana yo ateka oui aluka ki liwana ngai po azaki na ba moyen mais tango akwei fo sikoyo aluka ko remonter ba moyen azaki na yango bon nakoke ko inaye te po aza parent na ngai yende asala ki na nzela na Nzambe asaki kena za na mukili quelque soit ba faute to pe erreur na ye nakoki ko inaye te do atati lelo ndenga kufa na motema na nga zaka cher. Merci beaucoup olo ba vraiment bien maman Blandé parce que après liwa ya papa na famille botika la ki ndenge nini pe ozaki mona suka ba ye liboso botika ki ndeni ba réclamation ngo et pas ya ba ya to ya famille na bino ozaki ko continuer et tant que papa lobaki ngo bien ba réclamation si la ki na famille. Bon ba réclamation on a le na papa déjà et puis na ozonga muke papa tango papa amona ke mambo ane simba kite Nzambe sala ki grâce aki ko bongo na motema. Donc oui abongola motema tina olobake abenga biso solana biso ezaki na cadre neti ya confession alingi a dévouer na ba mabe o ya sala a témoigner sur sa vie ndenge bakola ndenge ba botaki biso tina ndenge na place na komi oyo yebaki ke Yesu alingi yepe makambo wana eza atina moko te lokola déjà papa alongwaki na kati ya makambo wana akomaki pa Yesu Bible lobi soki mwana moto asikoli bino bokoma basiko ya solo donc papa nanga lokola Yesu asikola ki ye
nazana kondima pe na ndima rango akoma ki da mosikoli ya solo donc ba réclamation wana ekoza susu eko peser sur likona biso na famille parce que yesu sa sikola ki biso asikoli na papa mtakende ko luka makambo wana na biso ba itozaki lokola na singa na kata ya réclamation ya makambo mabe wana. Merci beaucoup. Mais tant après tant on va pas confier en ndenge ezalaka ke soki muta tiki ba réclamation na temple etik dossier tika la même tant muta lobby ba dossier tika la parce que ba dossier tant tika la ki ana après ezalaki bokata la ki maman na mukuse ou bien bon toyebi ke malgré si dossier misala wa bete mais to ka ba témoignage ba to bazo bongwana balobaka ba travail de suite ezalaka ba poursuite ba dossier ba ko kuta dossier boye ata mutu wana sa kufito alongo mais bango kuna misala ba ko tikala kaka ba landela ba makambo wana bon na yebi ke na deuxième monde ba ko landela biso to pe ba ko landela biso mais ndena lobaki liboso aluka toza déjà 4 na Kristo Yesu ata ko ba réclamation na bango ata ko ba nyonso bango ba luka ko sala pa na biso ekoza susu na fêter parce que Yesu asa sikoli biso et puis na ko loba so eloko moko papa akota na makambo ya neti ya ba magie to ya ba loge oui neti ba loge pona ko luka ko remonter mais problème aka c'est ça qui pe koko na biso wa bota ki papa parce que yende pena mutazaki lokwa na base makambu nyonso tout na kati ya libota po papa nanga bota meka ba mi balé oui papa pazaki cadet ya famille na bango sko mama na alinga ki est vraiment mingi. Mais si tu as encore là, tu vas combien papa va neko chérir maman na ye. Combien pe maman na ye va neko linga papa vraiment zo mona ke oui koko alinga moi na ye. Na côté na biso pe to zo mona ke oui papa vraiment alinga maman na ye. Donc papa ce quoi qui mingi diriger to envoûter à partir ya maman na ye koko na biso moi. Mutazo lingi mingi envoûter sous comment. Bon, nako fongolement parenthèse moko. Et chez les Bakongo ils arandeni. Bakongo atanga kala pour lelo on a kanisi biso eza bongo te. Chez les Bakongo ils alaka l'on valable neti yo boye ndengo za mwana mobali boye. Donc maman oya botaki yo azu perte. Na ndenge nini? Na ndenge ke yo za mwana mobali tango ko bala bana oyo bando bota wana baza bana ya mwasi. Baza bana na yo te. Bana ya mwasi. Bana na yo ndengo za boye okobota. Akena fema mwasi. Bon baza bana mwasi. Donc ba Congo ba benga bango na Kikongo bana ba kentu longo donc bana mwasi libala siko koko na biso lokola abota ki bana ka mibala mibali et pas na ya zomona ke ya za perdu libumu na ye ekufi mais il fallait pas bala so yebe bongo il fallait bala na etika na bongo bo bala point bon ko bota ya bota ki peut-être eba ki ka ko bota bana basi po bana basi ne bato ba kozongisa famille balo ba bongo mais bana mibali tango zo bota bana d'office bana na bana famille na yo te baza bana famille ya mwasi do bat ba ko bénéficier na bana na eza mama na bango na banoko na bango donc yo papa ozo sana o musala ya pamba ozo mona sko en quelque sorte tango koko la biso babilo ko nande akomi ko réaliser ozo mona ke asaine musala punda malamu fo envoûter moi na ye envoûter moi na ye absala eloko te na bana na po bana wana bango ba bénéficier na yango te selon bango coutume bango ba kongo akala wana mais lelo biso eza bongo te obikende ozobota bana baza bana na yo et ça te ke ozobota bana na ozo ko kabela bango famille ya mwasi ke baza bana mwasi wako remarquer papa olingo tangi sabino te azana mbongo mais olingo le sabino malonga te po ayebike a travailler na perte donc un peu ça ezaki bongo. Bien maman Blandine le ko qui vraiment nazoyoka ndenge ozolo ba ndeko pe bazoloka tozokende vraiment vers émission na biso pe comme elengi maman Blandine na oki olobelo bimiselo romo ya makasi bimiselo romo makasi ke papa na bino azaki envoûté et pas ya koko na bino pa ya maman na ye parce que bino bako remarquer ngondeni papa azaki envoûté parce que koko na bino ti lo azali kaka eloko wana continuera po après liwa ya papa koko na bino mutu ando envoûté papa ya bino ayebaka liwa ya papa ya bino. Bon, si, koko koyeba, koko ayebaki, parce que kota la makamdenge bande ko tambola tana sima liwa papa, il a expliqué que koko pa yebaki liwa papa. Koko ayeba liwa papa, mais malheureusement koko pa za suna bon moité bango nyonso basi déjà bakufa. Merci beaucoup ma Blandis. Avant papa akufa. Parce que bino bo remarka ki ndenge nini ke papa zaki envoûté que bino pe mouvement ya vie ya famille zo tambola bien te. Merci pour la question. Oyo, tu remarques que papa a envoûté parce que papa nanga azaki riche pensate. Mais à l'époque, papa nanga azaki muto solo. Bando benga doyen. Doyen. Oui.
papa nanga azalaki directeur technique na chantier naval ya Onatra. Papa azalaki ko diriger na ba mindele. Donc tobotamaki bien, famille pene azalaki bien. Mais na moment moka le papa comme envoûté, to moni papa alingi su kotangisa biso te. Papa comme neko ke kota mabala. Papa comme ko teka me ba mapango o ya asi a misombelaki. Akomi ko teka ngo na complicité ya maman na ye na grand frère na ye. Papa ke ko teka même na mapango ya mama sombaka. Mama yebite, papa ke la complicité ka ya koko na biso na papa kulutu. Papa ke a teki ba mapango wana. Donc famille e koma ki paralysée. To comment il faut vivre kaka na ngolu ya nzambe kati na mama na biso. Pour maman na biso vraiment zaki mama ya solo. Ce que c'est que loka ba mama ya lelo. O ba lo ba na sali nini nde angeki pa tika biso akena ye. Mais maman zaki ko biteka teka mama na ngateka ma ya ti na ponga bi wana zando ponga bi ezali. Ateka ma ya ti alamba mikate mwasi ya directeur ya Onatra. Mais azoteka ma ya ti na mikate na poto pa boko la biso. Mama nanga teki kisi na zandu wana na zoe ba na époque wana na Rwakading. Mama nanga teka ba kisi kako ba aspirine ba nini ba kisi mike wana. Pokaka a faire vivre libota na biso. Donc ateka bitabe. Mama zo somba bitabe wana na gare centrale, au somba bitabe mo beso ye na ngona pusu atia na lupango eteli. Azo teka poka nini aboko la biso. Mama nanga teka safu. Neti siko za période ba safu boye. Mama nanga pende wana mbona keso mpena safu azo tanda muso azo tokisa. Azo teka pona nini kaka aboko la libota na ye. Donc yango penza na wana to bande ko mona ngoka papa pone zo sa bo puis ko linga basi papa za moi sikoto azo banga kuteke ba na ye basi ba koli. Oui. Donc yango elaxé biso ke papa vraiment aza envoûté. Oui, merci beaucoup, la servante de Dieu. Mais tu as remarqué que papa a été envoûté. Et là, on est bino dans la famille. Et tu que bono ça la pona envoûtement et simba binoté. Merci papa Cédric. N'est pas qu'on a la famille. Bah tu penses que sambe la penser la famille bazaki te. Maman nanga zaki chrétien catholique. Na ba grand frère nanga bazaki ba bilenga mwinda. Nde na biso ko liboso wa muto bande ko sambela kaka mama leki o ayaka kozwanga place na kindaka okola. Do ye nde tambandaka osambela na église moko ya solo na KDC. Ozeke ba yebi nzambe ba minde ba sambela ka ba minde nini ba bondelaka. Ka mama leki wana. Mais la plupart na biso to tikala ki wana tozaki kaka batu moko bongo kaka. Et puis ndongo bike to bande ko sa ani to ko sa elo côté parce que biso ba boko li biso na respect. Biso ko tenir te devant parents na yo na yebise que on est bandelike mutando sel sanga ba kip ando sel nga ba kisi azaki nani ya mbanda mama mais ti lelo na famille nga mutu yebi yango te pona beta tali solo wana te donc ko pe yebisa mama nga ke mama tele ku place ke mena lo bango te donc biso to kolinde ngwa to ki na tangu te malgré papa zo sa mabe to telema poto lo bana papa to ko sala ngota nde na biso ko ke papa na biso quel que soit ma benaye, quel que soit ma erreur naye, aza papa o nzamba sala ki kenandia na ito bimana mukini. To bande ka ko mona ngo to zaka ko se plaindre to zo kaka mawa mais to zaki nelo ko salati. Merci beaucoup la servante de Dieu qui est vraiment vers mission. La servante de Dieu après tant papa yero kufa maman n'avait pas kufi so bino la famille ba efeni ni tikalaka ya bino ya ba réclamation wana to ya ba mfutimane sala to bokoli boko remarquer ba efeni ni zaki kati na bino. Merci tango papa avant papa kufa nanu nzamba sa ki biso ngolu na libota kolo penda visiter ki libota na biso dans un grand frère na ngaza mosali monene ya nzambe nzambe déjà bengaki avant papa kufa nzambe déjà bengaki ye donc à partir ya ye mwinda penze kotaki na libota mama koma iko sambela presque libota mobimba to koma iko sambela ya wana tango papa pe asenga ki babolimbisi wana toleleka toka ki mawa biso pe senga ki mawa nzambe te nzambe alimbisa ye parce que asala ki biloko wana ozanga koyeba na simaliwa papa oui bamvutima ne continue ki pour comment na libota ba maladie libota makama be donc makama malamu penza ezala ki te na époque wana libota mais gloire à Dieu na nzela mosali na nzambe nzamba pona ki mutaliboso na kati ya libota na biso na nzela na yende mwinde kotaki to bandi ko mona ke ba bloko nyoso ba limite ba mvutima nyoso ne bandi ko kata na tina nde tozalilo. Merci beaucoup la servante de Dieu. Vraiment émission qui toko bandeko bazo sepela pe bazo ala édifier ba na nzambe o balingaka pe makambo ya nzambe ezo sepesa bango. Maman Blandine après mwinde koti na famille na bino. Amen. Ya na bino moko
nzambe visiter akomi musala akomi kosalela nzambe mwinde koti siko tango bokomi kosalela nzambe après eloko nini susu ekomaki na famille bono remarquer nini na famille na bino? Bon, merci. Tango mwinda nzambe visiter biso mwinda nzambe koti na libota nde nalobaki to bande komona ke neti bamvutima ezaki kolanda kaka mais na ngolu ya nzambe asalaki biso ngolu akangolaki biso nzambe akangoli biso libota oyo ezaki tobotami 10 papa eza likambo ya mawa pe ya soni pe ya pasi po bato bamisana koseka bakoki koseka bato pa bachola ka bakoki kochola bato bayoka pe mabakoki pe koyoka mawa bato bakoloba pe alleluya nzambe azolokumu bakoki pe koloba yango po mokili eza ndenge wana moto na mutaka na conception na ye to biso tobotami 10 tobotami 10 na papa oyo azalaki penza responsable na yebisaki ke papa na biso directeur technique ya Onatra na l'époque wana mais so na biso ke ti lelo ata biso ne sota muto saka na Onatra azate ondimate na biso ne sota muto mo azo diplôme d'état azate likambo ya mawa na yebisa oya ya likambo ya mawa on a lobi bato musu bakoyoka ngo bakoseka bamsu bakochola pe bamsu bakoyoka mawa bamsu bakumisa pe nzambe donc likambo ya mawa mais lelo oyo ata ko biso tozu ba diplôme d'état te toza na bana ba ingénieur toza na bana o bazo koma ba docteur toza na bana o baza ba avocat toza na bana o baza ba magistrat donc nzambe penda a visiter biso. Merci beaucoup la servante et ça linga pe mawa le lobby wana sali mawa kotala papa na bino zalaki 4 mne na Onatra bobotama 10 ko bana mona liboso kino mona ya suka ata moko ta zui diplôme ne fils que diplôme d'état zui yango te bolinga ki classe te bolinga bino posa classe te to papa aninga ko tsabino classe te to ezalaki nini nde na lobaki papa zaki envoûté ya okoko linga classe même to futé lombongo azate otanga ndeni OK otanga te oui na ebaka nazongi muke na sima ba grand terre nanga ba botami satumba moko mususu ayeba ko nandenga zwa zemite mais bana ngo bazali yo bakomba grande fille oui nous sommes aquí na sani ba mfutima wana ti ozomona et puis maman e bande pena ko lekela ye makasi maman bande ko mona po biso to en tout cas semble que ko kumisa te toza éduqué biso toza ki vraiment éducation oyo esengeli pa ba parents na biso mais okokamwa bana o bazo éduquer malamu bana ba olengela malamu bana ngo ba obeba kaka bana wana bazo bota botaka pamba boye ozomona ya mibali classe pe okende mobulu esangana papa koto azo ngo futa mbongo te na bango moko mobulu donc mawa mingi ya mawa donc papa ndi alinga ko futa biso sous classe te loka komaki na ya voter nde yango moi batanga bana batanga po bakoma tina ba niveau likolo wana ezate naza na frère nanga moko to bande ko sambela na ye na matete azalaki élève ya papa nanga asuka ikaka kozala directeur na Onatra tazaki sous professeur na nini école de navigation oya kauka oui professeur pour moi ba directeur bazara mimika ba professeur bazara izara ndengwana atati lelo eza bongo au moins docteur mo kaza professeur na IPC aza professeur na boy izara bongo donc papa nanga azaki sous professeur na école de navigation na kauka wana yaya wana to sambela na bango ti lelo saka na Onatra oui yezaka chaque fois so kaka amoningoka Blandine bino vraiment ya solo mutu papa na bino zaki na ngota mwana moko te na Onatra yaya wana ti lelo alo bango po bayebi papa zaki nani papa zaki donc mutu penezo ka ya mutu mais banvutima eloko mabe bandeko to ndimela Yesu soko yebi na Yesu tende ko molinga mi ozolanda ngai ozala mwasi ozala mobali ozala papa ozala mama ozala lenge ndimela Yesu ndaza fin akolongola ona bamvutima kolongola na ba réclamation ko botola lokola botola ngai na monda molili place na zaki sacrifice mais Yesu aza sacrifice ekoka ki pe bonga akende kolongola ngai merci beaucoup le servant de Dieu ozoloba vraiment bien et le roloba bako sotenanga no ya mbayo et ça l'a bien été bon ce que bato ba Hollande ba okandeni vraiment ils allaient servant de Dieu Blandine Lukoki servant de Dieu après ce qu'on vit na yo au passage ndenge nini pour le dire yo pena yo pe yo posa victime ba bilo wana ozo diplôme te ce ko otanga te ce ko c'est retrouver ndeni ko malo servant de Dieu merci papa motuna o sekisinga nanu papa Cédric nzambe ya ponara Yesu mo ka lobi
na bosen passage yango sozoloba aponi biloko ezanga tina ba chose ville du monde pour confondre bato makasi bato mayele yo saponi bazoba loko abiso nazanga diplôme d'état te nzamba salanga grâce nazwa certificat ya études primaires nzamba salanga grâce après wana na ikosa formation ya coupe couture na zaka na brevet na suka wana quand même obuki ni loi wana obuki loi na buki loi te parce que nazwa ki diplôme d'état te ozomona nakosote évangéliste Cédric mama na ngai atati to koli boye azaki soka avant soki baninga kuna ba sepela moto moko di diplôme nzambe nga pena bana ngebele boye bana nga pe ya mayele po semble que tozala mayele donc on dirait moi moto papa penza tozwa ngo kota mayele tozala mayele biso na nga na ba grand frère na ba grand tien na to mayele ate to mane kotanga ba résultat bien ka to banda osala marango ndeni bo mayele oui on biso oza mayele oye bakena mayele ceux qui posent mayele te en tout cas ta yo moko pende bando yeba kenga za mayele te na yebi te sona okosa te ozo ba solo moso so oza mayele penda papa eza lokola ndenge bible yelo bala biso molimo nzambe témoigner ka kati na biso ke to abana nzambe donc so oza mwana nzambe te ko molimo penda ndo biso ke yo oza no mwana nzambe te netinga na regretta répondre dans le bic na katara classe il fallait qu'il erro na bando sa ata soki no fida soki pena una trace soki pona zaki mayele ngai yali kambo kumisa tenga banda na bande kotanga na tiki kozwa 5e de la classe T. Oui. Na zo banda la première tina na la 3e na suki wana. Donc so pe na zu la 3e wana e koza matanga penza pona ngai. Oui. Oleli bo. Na ko lela pona omu na kina zu musika. Ngana be ko le so na tangi na zaki moi simoko remarquable. Bano remarquer ngate ke pona mobulu pona zaki timide ngai na okola moi simoko ya sonia nga koloba te mais kama yele ngande ndo faire remarquer nga papa non na komi servante parce que nzambe nda pona ngai nzamba poni ngande bible zo ba apona ki ngai banda na zaki na libo mama na ngai nzamba pona ki ngai esa te ke pona zaki timide pona zaki maele non nzamba opona na bata mayele na bata bazoba soki kaka oza mosai na nzambe nzamba pona yo déjà ato oza zoba ndenge noza bitanga soyi okokoma ka mosai na nzambe. Alléluia, merci beaucoup la servante Luko qui Blandine bino so ba nzambe bozolanda ezo émission oyo sala bino ndenge nini bon na émission bo commenter numéro ya mama Blandine Luko qui opesa bino numéro bo benga e bo za édifier za servante de Dieu nzamba etiza kae atela kapé aza vraiment servante de Dieu mama Blandine Luko qui vraiment témoin jeune ça la batu maramakasi na na mitema batu bazolanda na côté mitema na bango no ki déjà ça la bango ma ndeko banda ki na ndenge to koma ezo vraiment kozokisa batu mama Blandine sko tangu bandeko banoza ba bino sko yo pe ozaki na baninga no bokone ba quartier tango mona ki buninga no mo bokoli na e botanga na pe ono bima la première na bango azu diplôme d'état à quelle université à 6 classe so quand na yo moko ono sentir ndenge ya mawa makasi o sentir penza mawa ya makasi baninga mi veto kutana na bango tango tuna yo koma osala nini na sala eloko te vraiment na niveau yo zaki na mutu ndo mutu ebebi na okapa mayele ke kapamba boye esala mawa ya tant que batu esala mawa mais gloire à Dieu le na zambo sali nzambe na bi ke kozala ministre nzambe eleketa kozala ministre mokili. Alléluia. Merci beaucoup la servante de Dieu qui est vraiment vers la fin et celle qui nini au commencer la peine nzambe et ben au passer parcours no nini pour comme le servant de Dieu au bala. Yeb ça se mettre sur moi les solo wana to comprendre. Merci. Tant on a banda okola na koma ki na un certain âge na kokutana mobile na ngai ye tozana epe lelo na PCP mbote place azali pasteur Pierre na memi kombo na ye oui na memi kombo na yende bangonde yende komone lukoki na memi kombo na ye. Donc nakutana ki na ye yende mutabala kinga na bolenge na ngai nyonso na bolenge na nga na bomwana na ngai nyonso nde na yaki kobala na âge ya 17 ans na bote mwana nga liboso lelo paza na bon moi naza na fille moko na 4 garçons bango nyonso baza lelo na bon moi nzambe mai ngai na parcours wana na kene ko évoluer na libala na nga bien que nazaki mwana muke na évoluer ki na ndako na nga na bana na ngai eki ko arriver période mo na ye ko bela loboko na ngai o Neko bela loboko oyo ebandaki vraiment kosala pasi ya kosakana te pasi ya pasi loboko tango esana nu pasi ebande ko manifester le komote comme misapi moyen osa misapi boyeza te misapi soki c'est telemi boye bon et tant que maman vraiment
ezeko sa nga passeport oyebi mama ndei na kata ndako yo ndozo sa musano surtout ya ndako na pas kona bana bazana omike bakoli na nte après tant na yo ke l'hôpital ba bisinga habitant loboko na feza na problème moko boy moko na problème ngo e ko mona na sima po na hôpital ko va pesinga mo ba kiska ba douleur ndenge zalaka ko vanda ne e ko bima mbuma moko ebimi ya munene alors si on les règles bima mbuma wana e komi penza donc mon sisa na biso a munene oyo donc moi ezati ya misapi na suka ya misapi o katikati oyo nde ko sala nazongisi hôpital ba bisinga ina ke osala radio na ke na sali radio ba monique eza kiste mais eza penza malamu te fo ba opérer yango bon ndenge ka ezaka so maladie monani na yeke pa musala nzambe na ipsi musala nzambe abondela bina ngate kende ba opérer yo na kenda ki pe ba opérer ngai ba opérer na yebaka na koti na side dop na 11h na yeko bima na 16h ka pona loboko obi kena anesthésie batiaki e banjo sina na komo ka penza passe après tango ezo umela po anesthésie batiaki babomika partir loboko oyo boye nzo na nzoto na banda omona na ngai bazo pisanga ka kotala te mais tellement umela kina loboko onde batiaki ngo na mesa na komo ka pe loboko bakoto e komesa lokola passe po loboko ka position moko na koma ki obligé ya otala kaka ya nazo mona nde bazo kata neti muscle moko nde ya munene sikoyo nde kiste wana akangi penta sikoyo musisa donc tindi ba métier batoki bazo benda ngo bazo ba benda izo ko kata bandisi ko kata pe en tout cas c'est trop dire bazo loba donc nga mona mane ko bondela nga lobi nzambe nga eza problème ni na zona loboko oyo mais nzamba saki grâce ba saki makasi ba kati yango ti esilaki batongi ngai na yeko bazo kamwa opération ka ya loboko nde muta umeli boye après quelque temps pota pe sili après quelques 2 ou bien 3 mois par et l'équipe après opération nde la moni place ngo nde lo kongo bando zonga lisusu oui et bandis ko zonga na forme moko ya mabe donc on dirait bibon ya munene bon ka bibon ndenge za kaso bibo teli yango ce que bimeli na forme wana vraiment et comment ko déranger ngai na monité na koki ko tika boité na ki zonga pa mosala nzambe oya pese ngor ya kaso ke ba opérer ngai ezaki papa Vincent on a salué pe en passant ezaki l'homme paranormal oui l'homme paranormal conseiller spirituel oui na ki pa na ye na pese ngabi papa ta loboko ba opérer ki ngai mais ta loboko ta ye pe na telika loboko ba binanga loboko ne ko ndenge ni na papa loboko ba opérer ki ngai mais ta la loboko ndenge komi bon aye ko ibisanga abi ko bangati ayibisinga kaka pesa huile d'olive na huile d'olive na pesiye abondeli pona huile d'olive ngo apakoli nga na yemoko na place ngo wana ayibisinga lobi ko ken po na mona bongo pardon avant na zonga na pa mosai na nzambe na zonga in hôpital le na zonga hôpital mais tiens opéra kanga ye pas aki pasteur ate loboko na nga ayibisinga mama mais loboko nazo mona nazo comprendre ngo te loboko oyo loboko oyo izosanga pasi vraiment apesinga ka bakisa lobi na vanda na no to raisonner na sur loboko na yo poto ba to ko sala ndenge nini de temps na mona ibonde na ki ozonga pa mosala nzambe mosala nzambe azuka huile d'olive ezaki yanga moko ya yete yanga moko abondeli ka pona huile d'olive ngo apakoli ngai ayibisinga lobi kende ndako so lingo lala opakoli yango voilà l'homme paranormal soko la muki opakoli yango kende total ti une semaine ozongo la koyebisanga soki tozo résultat nini bon nazaki na confiance à mosala nzambe po na yebi na mona ebele bakufi basekwa batamalaje nde na ndenge babika na maboko na ye nde na ki kozonga na ndaku na bandi ko se donc nde na pakola kaka 3 fois mbala mo mosala nzambe pakola kinga ngambo na pakola ki 2 fois donc na moni eloko yango banjo sila e bandi pena ko sila tina lelo pena ndenge sila. Donc, à sous-passité, ninité, merci beaucoup. Et la servante de Dieu, Blandi Lukoki, Bayanzambe, Bazolanda, Baomona, relaxa, Bango, TV radio, Bayanzambe, Yango, le beau Kongo, Yango, ils ont œuvre à Nzambe, à Tizaki, l'homme paranormal, pasteur Vincent, les lots pour Monake,
nzamba ko sarate nzamba sala ka o balobaka ke ba énergie spirituelle ekota ki awa yango sisi nino. Merci beaucoup maman Blandine. Nzamba sa elio grâce to qui ne m'a vers la fin ba mo ça déjà signe ko na côté ingénieur Josué to qui ne m'a vers to si sa émission na biso nzambe suka sa elika lelo comme servant de Dieu. Et comment nini ba vanti on ezaki ndeni pe lelo comme servante. Na mokuse. Bon, merci. Ba vanti ran ko nkolo moko yebi Quand la Dieu sa Jérémie abi ozaki na fétis na maman na ona pona kiyo. Abi na yeba kiyo pe na établissa kiyo. Avec ces vandia ouais. Pour la bonne image tout ça on a servant de Dieu. Amen. OK, non on a pas vexé biblique. Oui. Quand on nzamba lobi na Jérémie eza ba vanti ran ona yebi yango ndenge eleka kite mais akara na ngolu pe na bolunga nzambe ye moko. Alléluia. Nzamba yeba kinga atako batamokili ba kondana kinga ke na ko kola te. Mais nzamba confondre bango ke na koli pe leo na ko mosali na ye. Donc eza na bolingo pe na ngolu ya nzambe nde nzamba pona kingai pe lelo akomisinga mosali na ye. Alléluia. Ozalara osantara à l'aise malgré tout temps aux une diplôme d'état tendo lobby mais oza mosala nzambe osantara à l'aise donc ozali na pono ozali ou bien au monde a souci. Merci papa. Na santaka très à l'aise. Nazaki ko semba na communauté moko eza moi communauté moko moi munene boye. Papa Cédric tango bazola ki sabasala nzambe ya ba communauté wana bazaki ba mama musunga ko benga ba koko mais kaka na église locale nanga nde nazaki ona naza mukesi ko kutu na koli na munene ona nazaki na ba trentaine d'années nazaki penso to mike makasi papa to sali conférence moko ya ba présidente ya ba présidente ya ba église obi ke pasteur nanga l'air a memingai kenga mama présidente nanga ba mpaka lingomba da ba habité lukila biso mama mukolo ko mwana mukebo ya kolobani oyebi ke pasteur nanga wana lobi na banga abi oh David botala ebote David il boso ba Eliab naza ko mikumisa te zangolo nzamba salanga na santaka très à l'aise papa na défenda liboso ba mama oyo bazaki batu minene batanga baza ba licencié banso ba professeur mais ba betelanga mabuku ba pesanga mbongo donc na santaka très à l'aise na ndenge naza na ndenge nzamba ponelanga na ndenge nzamba lingana zala pe na ndenge naza mosala nzambe lelo. Merci beaucoup. Tokomi vraiment presque dans ce qu'on est la servante de Dieu Blandine Lukoki bilo boyoki ba révélation boyoki témoignage et ça surtout nga vraiment so yoki ma wate parce ça c'est ozara yo mais nga vraiment ne la vendre et ça linga vraiment makasi mama servante batu mingi pe na mukili bazana ba makambo oyo le kanango okoyebisa bango nini na lombango etaki oza servant de Dieu okoyebisa bango nini basala nini pour ba komanda ndenge okomi. Merci. Yesu alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Alléluia. Je vous donnerai du repos. Réponse nange zaba ya kapa Yesu. Azama boko afongwa ma bien-aimé kota na ndengo zate kota na lolenga famille na yo te kota na situation za nango te ya kaka kepa ya Yesu yende akopesa obopemi akopangusa opinzo akokausa yango akotombola o isiko bato bamona kozelo kote isika batela ba limite isika ba condamna yo isika ba réclama yo esika oyo bazolandela o ba poursuite jour et nuit ya vie na yo ndeko yake pa Yesu Yesu wana kokangola yo yaka penze pa na ye tolina ko pesa yango wana. Merci beaucoup Waleza Toli la servante de Dieu Blandine Lukoki torobi mama presque na suka ya émission na biso mama Blandine opesa bandeko ba salutation o ba yo pour ozanga bango te ba salutation pe numéro na téléphone à la prochaine tour ya mosu pona o édifier ba na Nzambe. Merci na pesi mbote na mobile na ngai papa Pierre Lukoki pasteur Pierre Lukoki na pesi mbote mingi Nzamba zana ye mbote mingi na l'homme paranormal révérend patriarche conseiller spirituel guide spirituel yaye yango yo Nzamba zana ye na pesi mbote na ma bébé Macbé. Eh, je peux bien. Je peux bien. Voilà bureau. Mama Bénédicte Nzamba zana ye na pesi mbote na libota na za libota munene talaka 10 siko 10 watu boti bamsu 15 bamsu 12 bamsu 14 bamsu donc libota munene na za mama ya bana ebele na pesi mbote na vallée de Bereka Mobimba
na pesi mbote na mama nanga na linga mingi mama Sheka na papa Sapro ba couple ba parenanga ti lelo so pe na yibi nzambe makasi cheza pona bango nzamba za na bango place bazali na pesi mbote na ciel ouvert mobimba nzamba za na bino ciel ouvert ekende liboso na pesi mbote na bana na ngai balukoki nyonso na pesi bango ba mbote bisika bazali la belle famille nanga balukoki nyonso na lingi bango mingi. Pe numéro téléphone nanga téléphone ezali 090 86 84 425. Bandela 090 243 plus 243 90 86 84 425. Merci beaucoup. Vous avez le numéro ya servante de Dieu Blandine Lukoki aza mama oyo nzamba tondi sakati na ye bonzambe za wana soko za na bezo za la édifier oza ba conseil oza vraiment affermi bengaye a reconseiller a repesope assurance yankolo. Merci beaucoup la servante de Dieu pour disposer qui temps na yo pour to yamba on émission to be ke mbala sima soki to lukio pour na ko édifier ba na nzambe oza toujours présente. Oui, eza musala nzambe boya angote papa. Merci. Merci beaucoup. To comme vraiment presque na suka émission, on ezala ki émission, eza émission na biso ya témoignage, ya les témoins parlent. Oyo bandeko mingi ba sepelaka na ngo soki to tia ngo mona bandeko mingi bando commenter ko koloba bo commenter bo partager pe émission bo benga pe la servante pe ba numéro na biso za wana bo benga soki boza bo moni ba remarque bo moni ba bilo mo be en plus pour le ba mabe obengi to expliquer vraiment nzamba pambola bino o bozaki depuis bandele ya vidéo tina suka ya vidéo bolanda ki émission oyo vraiment nzamba pambola bino abakisa bino oyo ezangi na ba famille na bino ebakisama na pesi mbote ya bangai ya bandeko nyonso surtout bazali na mukimo mobimba surtout ya liboso balingaka Ciel Ouvert TV oyo bayemaka ba partageaka ba émission pe ba commentera na pesi bino merci nazomona Laetitia Mayala ye mta commentera toujours ba émission ça vraiment abonné na biso ya Ciel Ouvert TV partout za personnes na France na pesi mbote sans oublier na bosanité Germaine na Paris na pesi mbote bino za ba abonné ya Ciel Ouvert TV Cynthia Mouri na Suède na Jonathan Manzila bolandara toujours Ciel Ouvert TV na pesi bino merci na bosanité le patriarche Vincent Makela l'homme paranormal le conseiller spirituel na biso vraiment ba innovation boza na grâce na ye so moni biso lelo moni ngai évangéliste Cédric na bimi liboso na bino eza na innovation ya le révérend pasteur Vincent Makela patriarche vraiment coup de chapeau na ye place azali na pesi merci pe ba bonne guérison na ye nzamba mona ya pambola ye na eloko akota biso akota pe kati na biso nzambe vraiment bakisela ye susu oyo poto ezangi. Merci beaucoup na bandeko nyonso tozala mona Ciel Ouvert TV na bosanité Josué Liwanda Jafet Mafuta Audrey Mbianda na pesi merci Chris Lukoki bandeko nyonso tozaki na bona tozala na Ciel Ouvert TV po Ciel Ouvert panzana teza toujours soudé bana nzambe bazana Ciel Ouvert TV Ciel Ouvert TV iza chaîne ya bonzambe ngai na simbi micro boye musala nzambe évangéliste mukolo chaîne o patriarche Vincent Makela patriarche mama bene servant de Dieu Josué frère en Christ Chris Audrey baza batu basala la nzambe iza chaîne ya bonzambe soko continue ba vidéo sur to sala ko mona ke to kotsa batu toujours na bonzambe vraiment nzamba pambola bino to komi vers na suka na pesi bandeko na nganyo surtout famille Makela na pesi bino mbote makama malamu eko kisama sans oublier église Vallée de Bereka na pesi bino mbote boza toujours na se ya makolo ya basali ya nzambe na bosanité ba jeune ya communauté na biso ya Vallée de Bereka onga na kambaka na boza toujours na bonzambe sans oublier ba mama département ba maman et mama roté ya la servante sur nazana et servante Blandine na servante Bénédicte na kotisi bonzambe kasi na ba pona ko encadrer toujours ba mama na bosanité bandeko nyo surtout ya famille Bekla Ibi Jolie Lukoki na pesi bandeko nyonso tu bandeko na nganyo surtout na pesi bino merci Ani Mayala na pesi bino mbote bolanda toujours Ciel Ouvert TV pe bo partager émission oyo ngaya mo na suki awa na kopesa bino kaka au revoir à la prochaine émission bolanda toujours émission ma blandi to pesa bora mbote coucou Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye Ciel ouvert Ciel ouvert Ciel ouvert
ciel père